L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bande Rotopé, Bilombote partout, beaucoup disposés, encore battant. Il y a Kolanda Bisso Boye à travers Tolo de la vie officielle. Vraiment, merci de votre fidélité. Merci Nabao Baza pour partager l'émission Nabiso. Ceux qui nous a abonnés Nabiso, t'abonnes-toi, c'est gratuit. Et puis sur mon émission Nabiso Boye, essaye juste de partager. Apport les agas partage, hein, mais quand vous partagez. Mais nous, Naza na plaisir makasi ya koyamba pour Nabino. Honorable Blaise, je crois qu'il va se présenter Brouillé très bien. Azali Moko, il y a moment où on honorable, c'est-à-dire c'est quelqu'un où il faut avoir honneur, tout. Voilà, dans Nazo Yambaye Lelo, Azali ressortissant, il y a Kwango. Kenge Kwango, Bakoto na kuna na bige bana Kenge ba ebele ba mama na pesi bino mbote. Donc Nazo Yambaye Lelo tourne ka solo la situation ya mboka na biso. C'est très important. Vraiment, faut que tu aies une émission, tu as souvenir à chaque fois. Objet au salaire de la cas, pas comme les autres émissions. Bisso, l'émission, la bisso, elle a un peu genre. Mais on se voit au Landais, au moment où on a tout qui n'a la bande, on a fait mon abattement maïen. Honorable, bonjour. Bonjour, Ndeko Papi. Bon, ça va? En tout cas, ça va bien. Ça va bien. Moi, je les regarde bien. En tout cas, moi, je les regarde très bien. Lobby na komagi na Paris na équipe pour la conférence et l'équipe très bien lobby to na conférence auto zalaki pe Nandeko Emile Ngoyi ambassadeur il y a RDC en Paris conférence vraiment l'équipe très bien. Ah voilà. Alors maintenant na yambi honorable nani. Bon Ndeko Papi moto yambi eza honorable Blaise Tsambu Inana. Naza député provincial élu, la province ya Kwango, la circonscription de Kasongo-Lunda. Ok, voilà, donc la base nous a très mieux placé au Mikakobé Telabiso, Nano Masolo. Kwango côté où il y a un phénomène mobondoté. Ndeko Papi, province ya Kwango, est parmi les 26 provinces où ils ont qui démembré la décentralisation. Dans les temps, ils ont qui na Gamba Nundu. Mais si Kwango est un statut à province, et Grand Banunu et Kabamaka na 3 parties, donc faisant na Kwango, na Kwilu, na Maïndoble. Mais Ndeko Blaise, Aza député à Kwango. Et Nemo Lobeli, Makama Wabondo. On a tout le cas, on a mené parce que nous avons tout sur la peine. La base n'a même eu coup de babi, même de coup. Bamabondo, Babini, na Maïndombe, Pena Kwango. La Kolomo Bondo Pena Bazaba originaire Pena ya Kwango. Ok. Bazaba Ndeko Kwango. Ok. Alors peut-être sur notre scoli solo. Na Kwango connaît les grandeurs. Est-ce que minerai pesa puna peut-être sur notre solo sous sol à Kwango grandeur. Bon, en fait Ndeko Papi pona koloba makambo ya Kwango o etali makambo mabele. Kwango eza parmi ba province oyo eza na ba potentialité ebele. Sur les plans miniers, parce que moi, je n'ai pas parole, je suis géologue. Dans la géologie minière, je suis mabélé à Kwango. Le papier, il faut comprendre que Kwango, herbe belge, Mayaka, considéré comme concession privée à roi. Il faut comprendre que les gens qui ne battent Kakaboye, Kwango ils la considérer comme réserve privée à roi. Parce que Kwango ils ont la potentialité minière makasi. Province à Kwango, ce qui est dans le cadastre minier, au commun a concession minière ils ont ébélé. Au moins il y a 119 concessions minières certifiées par le cadastre minier. Mais dans la concession minière ils ont la substance minérale ébélée. Il faut qu'on y ait Kwango. Les Moko et Bimisaka diamant des joailleries na République démocratique du Congo. Ce qu'on y a diamant, Nathan Wakala, Boyoga Soitote qui mabanga, Wakumela, Amela Bachamukwa Lewana, Batembo, Bakayemba, Ezana Kwango. Ok. Ezana Kwango. Côté Bana Lunda, Pena Banobi, Mapena Balar, Bazo Ambongo, Bavi Didi Kinwani, et on a sali en passant, Bazo Ambongo na Kwango. Kwango, ils ont la potentialité minière. À part diamant,
oyo esalamaka o bana kwango d'exploitaka na rivière kwango na rivière Wamba na ba rivière mususu toza pe na ba minerais mususu comme ba cuivre ezali na kwango mazo ko yebisa bino ke cuivre eza cuivre eza na kwango cobalt ezali toza na ba fer toza na gypse eza minerais oyo ba utilisaka pour la fabrication ya ciment pendant que na RDC biso tindenge mona ba silu wana bazo fabriquer ba ciment bato ba mitulaka pourquoi ciment ekutaka cher et pas na biso parce que eza kaka na calcaire te ba fabriquer ciment ba utilisaka gypse ba sangisa mona calcaire na ba nini mususu pour que ciment esalama mais gypse o ba salila ciment ba importaka mona Angola ndeko papi ezalaka importé na Angola ya mona ke ciment na biso pe ezalaka mwatalo mais pendant que na Congo tona ba gisement ya gypse na ninga osakana te na Congo wana gisement pena munene parce que ce qu'il faut comprendre que Congo eza province oiseau partager frontière na Angola toza na 200 sur les 2700 km province à Congo azana 1200 km de frontière avec l'Angola. L'Angamba Angola, toza na Lunda Nord, toza na Malange, toza na province à Ouiji. Trois provinces, mais côté RDC, eza province à Congo. Les mêmes formations géologiques où eza na côté Angola. Yangonde Pogesa na Congo. Côté Angola, côté Bazoaka Gypse, eza juste côté frontière à Congo. Donc la rivière Wamba, la rivière Congo, bazana ba gisement ya gypse ya Rosagarate. Mais ba gisement on a gypse, ils sont non exploités. Ceux qui déjà ont exploité gypse na kata ya mboka na biso na RDC donc na Congo, au moment na ke ciment et kitanango talo, vous avez sous cherté. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que gypse soit à l'exploiter? Ndeko papi avant na comme député, nazalaki ministre provincial à Nîmes. To sala ki be fort poto mema courant ekota na Congo parce que na kenge wana bomoni etongami likola gypse eza tellement ébélé ceux qui courant ekoti ba ko exploiter gypse wana mais eloko zo sala ke Congo s'est développé te premièrement absence ya lotilique ceux qui courant ezali gypse wana ba exploiter ngo. Et puis, au lieu d'importer gypse en Angola, gypse est pas na biso moko. Et puis, bah oui, industrie, il y a fabrication de ciment na kata Congo parce que calcaire peut ezali. À part wana, na uta yi kolobela makambu ya ba minerais comme ba cobalt. Ndeko papi parce que awa nazana ordinateur te, mais la province de Congo on a découvert que tozana cobalt, tout ça na cuivre. Ah bon? Oui. On a découvert que tout ça na cobalt, tout ça na cuivre. Tout ça là, tout il na coûte échantillon na laboratoire à Gécamine, au basala banalise et basali banalise wana, ba yo comprendre que cuivre est na Congo, est na teneur très élevée. Banalise ezali et na otinde la yo pe banalise wana na otinde lo carte postale ya province ya Congo po otala mabele ya Congo eza na nini eza te information tozo pesa pona boye na boye je l'ai dit en passant que naza géologue eza na beti de salamaka beti de R salami de comprendre que gypse eza na ngobele na otinde lo document otala na document wana et makambu ezoloba pona province ya Congo. Congo est sa province ezoluka ba partenaire ba investisseur ba ya ko investir pour que province wana o ezana avenir na kati ya RDC parce que bato bakanisa kaka ba minerais ezana ST non c'est ça ba minerais ezaka na ST RDC mobimba na yebiso ezana province moko te eza pauvre au Congo tozoloba eza à 270 km ville province de Kinshasa. Ils approchent à Kinshasa. Kenge wana est à 270 km de Kinshasa, mais nakata Kenge wana diamant ezali et or ezali, gypse ezali. Oh, na Kenge pe diamant ezali. Diamant ezali na Kenge.
diamant et bandi pena donc rivière Kwango mobimba rempli que ya diamant. Diamant pena za makasi. Ba vie ki noni masala diamant na pont Kwango. Musika te na Kinshasa. Na pont Kwango na ba carrière ya diamant ezali. Ba to exploitarati lelo ba exploitant artisanaux. Ba sala ra diamant. Donc au matiti OK ba côté ba tembo ba kaungula. Diamant izo sala makara toujours wana za province ya Kwango. Na Kahemba ba Chamokwale bon bamboka mususu bakombo il faut comprendre bakombo ezobunga mais diamant et salamaka à part diamant Kwango eza na gisement ya fer ya kosakanate ba gisement ya fer ya kosakanate ba chapeau de fer eza makasi alors mais ce que pourquoi bato s'intéresser dans la province wana bazo s'intéresser parce que l'étude géologique certifiée eza penate parce que mundele erayaka asala l'étude mingi côté ya sud donc na Lubumbashi et puis côté ba est ba nord Kivu ba sud Kivu au matin sous du côté nord mais na ouest ce que l'étude salamara penate. Mais lelo avec la recherche géologique des Salama, de comprendre que les richesses vraiment eza makasi. Même ba colon herbayaka balinga te ba exploiter d'abord côté ouest. Côté ouest parce que les approches ya côte océanique et c'est là il va banana côté est, ba exploiter na côté est, ce ba gisement on est sili, ne ba côté ouest na côté centre. Alors province à quoi on est province minière parce que le gouvernement central a civilisé naba antenne minière. Tozana oui antenne minière na Kwango. Tozana ba chef de division, tozana ba chef d'antenne, ya ba mine. Ce n'est pas pour rien. Ceux qui mineraient exacté. Administration centrale a eu possibilité naba antenne minière bongoté. Et puis ba carré minier za ebele pour ne pas parler que ba tumususu ba concession illégalement. Na Kwango la concession illégalement. Et puis, il faut comprendre que un musée ayaka, projet à Liboso musée à Salakango na Kwango, au projet Amiba 2, ba image ezali, na document na otindelo ezali, au monde comment musée alingaki a développé mboka à partir de richesse aux anakati ya Kwango. À Salaba ici kuna mais musée aye kokufa ba izini wana etikala na kati ya Zamba pour exploitation ya diamant parce que na Kwango kimberlite ezo ko fleurer na surface même formation géologique na Angola bango kuna babenga ngo série de Kalonda na niveau Angola na biso na Kwango to benga ngo la série du Kwango eza gisement ya conglomérat diamantifère ozo a fleurer en surface donc et bima pena libanda eza tekeno na profondeur na libanda. OK, bah toi exploiter, bah moni pena keno et richesse ezali. Alors, na yango nazo senga bana Kwango vraiment ici quand nous sommes bozali, il faut te soutenir province na biso. To lukape ba partenaire, ba investisseur o ba yokoya ba exploiter mabele na biso, o eza na richesse. Ceux qui Kwango zo exploiter. Ceux qui nani maindo bazo exploiter parce que boyeli que maindo pe azana gisement pétrole ya makasi kulupe azana ba gisement de fer donc je vous dis que mais tant aux luka na kati yote pardon tant aux lancer appel il y a investisseurs baya aux assure que investisseurs so baye ba kale gozalate est-ce que parce que batu ba mambo bazali hein tout ça bon ça va on a quelqu'un s'investir na Congo na Kenya luka mais tant on va tourner bagoya et comme souhaiter que non système ya bon so mo ngai nga vana kutanisa yona motutel il faut enveloppe na ngape faut ça bon en fait je ne crois pas parce que même chef de l'état lelo azoko soutenir ma partenariat public privé le monde biso na RDC nous sommes un pays décentralisé. Chaque province a un statut, a une autonomie de gestion
ils ont un niveau, il y a signé un contrat dans un partenaire, un bailleur de fonds. Chaque province a eu que ça le Kouana. Je ne crois pas que ceux qui sont investisseurs baillent na Congo et que ils ont un montant au sein de bango pas les portes. Et non, il faut que ça soit moi mouké avant au Koutana gouverneur. Non. Biso na Congo tozo lukane ba bailleur ba investisseur baya. Donc je parle en tant que député provincial. Assemblée provinciale où ils ont organe délibérant. Azana posa d'investisseurs baya. Ceux qui au niveau ils sont déplacés, les autres sont à Paris. Ils sont à Paris pour qui bouiller, ils ont rapport à ma contact. Un contact pour que tout l'accès à la face du monde que Moka Nabiso, province Nabiso Congo, Azana posa, il y a baya pour investir. Azana posa, il y a des investisseurs baya, batia ba moyen na bango pour que l'économie de la province est kende liboso. Vraiment ça je vous rassure que bakale gozalate. Bakale gozalate parce que le gouverneur il a les statuts donc azana pouvoir de signer un contrat na bailleur de fonds, a signé un contrat na bailleur de fonds et puis et sous contrôle ou soit sous gestion il y a assemblée provinciale ou biso tozali et développement et au salama malamu. Donc c'est-à-dire bilongo nyoso lobi wana donc c'est-à-dire ba sous-sol il y a Congo ça potentiellement riche tout là-bas. En tout cas sous-sol à Congo ils sont potentiellement riche comme je l'ai dit na otindelo carte postale la province à Congo. Bisika bazolo bela ba opportunité d'affaires et d'investissement. Na kata province ya Congo parce que nazo tcha accent d'abord na makambo etali ya Congo. Pour naza député à Congo, na sala pe d'études de belé na Congo wana. Sala d'études géologiques de belé na Congo. Et ça tire masolo tozolo beke za masolo moko boté. Il y a des études, il y a des données scientifiques qui approuvent, qui attestent que la province du Congo, c'est une province potentiellement riche sur le plan minier. Et ça vraiment na ba substance minérale, et ça na ba gisement, et ça connaît rosaranate. Mais non exploité. Il y a un autre ça l'appel na ba bailleur de fonds, tout ça l'appel na ba investisseurs. Baya na province ya Congo, ils seront les bienvenus to yamba bango, to orienter bango, to présenter des formations pour que ba mekananu pour travailler na province ya Congo ou azulu ka ba investisseurs. Congo est riche. To le bigra na ba minerai, mais l'agriculture, c'est une province où ils ont vraiment n'a seulement que favorable à l'agriculture intense, une agriculture industrielle, même parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est pas pour rien parc agro-industriel de Bukangalonzo parce que Congo a seulement que ils sont riches. Ils ont milliers d'hectares où ils sont favorables pour l'agriculture. Mais seulement que et Sengeli bana Congo tozala bomoko et Sengeli bana Congo to multiplier l'effort pour que province na biso pe ekende liboso. Donc wana nazo senga na ba konzi ya province et tata gouverneur Willy Bitwisila. En tout cas pas Willy mbote na yo papa gouverneur vraiment politique na yo o tchake Congo parce que yoza muta développement ba bailleur de fonds baya awa toza na poto même ndenge lobi toza na conférence batebele batuna ki mituna mais qu'est-ce qu'il y a au Congo obi ke batebele pe na niveau poto ba yebi Congo ngote donc lobbying il faut ça la makasi pour que ba découvrir que Congo eza na makambo ebele Congo eza na makambo ebele eza vraiment la ba minerai oyo bato ba exploiter ba olie ba kendo lukara na est mais ba yo travailler pe na ouest na Congo wana makambo eza ebele cuivre ezali avec une teneur très élevée de 55,6%. Alors ba gisement wana il faut la certifier ezo senga ba moyen ezo senga bato baza na mbongo pour que l'étude géologique et ça la malicieuse approfondie ba calcul des réserves et ça la pour que et ça la déterminer que nos gisements ont autant de milliards. Alors, bailleur de fonds, on a baya. Mais au moment où tous ça la au moment où l'étude certifiée certains bailleurs de fonds se découragent. C'est pour cela que tous
le gouvernement provincial à Kwango a multiplié les efforts, a ça l'effort de façon que Mabele à Kwango ezala n'a pas donné scientifique fiable, certifié pour qu'il y a tiré pe investisseur baya na Kwango. Mais moi je vous rassure, nazo ibisabino ki na Kwango vraiment ba minerai ezali. Ndeko papi aux journalistes d'investigation. Vraiment invitation donc dès que nous na mboka na osona tata gouverneur de façon que tu invité officiellement parce que makambo na lobby kaka na kenge wana to kitika quelque part na expliquer au moni yo moko filmer au moni gypse hein OK au moni pe mbuma diamant ba tout même bazo travailler et au moni pe ba pépite d'or ezali mais babiloko wana eza exploitation artisanale mais les loto on a posé le sous-té to continuer au la exploitation artisanale toi on a posé to changer de l'exploitation artisanale to comme une exploitation semi-industrielle ou industrielle. Donc pour te dire que Kwangoza est potentiellement riche en 2023 ils ont bandeko investisseurs qui ont implanté drague industrielle dans Tembo où ils ont la diamant et si je ne me trompe pas c'est l'entreprise Africa Mining implanté qui donc ce qui les intéresse c'est les diamants mais à part les diamants comme nous avons insisté cuivre tout ça nango banalise ezali de papier dans le document wana au monde nango eza banalise eza fait par ngaité mais na laboratoire ya Jekamine basala banalise pour ils ont testé que Kwango eza na cuivre pena ya osranate puis teneur nango eza très élevé et par rapport même à ba teneur mususu eza na côté est Kwango pena donc azana ba minerai makasi. Voilà. Je crois que les ala qui très importante la province ya Kwango parce que la province moko donc honorable Blaise Azali ressortissant ya côté wana kuna dos oazu sabino comme on a été on a besoin de s'investir na il faut to kende na ngai na okende oki invitation na déjà ngona ko kita pena sur place donc on a bino moko normalement ba image. Ah ok. Voilà. Par exemple, eza cuivre ya Kwango. Donc ce que tali na banalise oyo, ce que tali de papier au monake bon d'analyse oyo eza Jekamine. Hein? T'as pourcentage à cuivre 55,69%. Toza na cobalt 0,18%. Et toza na magnésium 0,24 ba fer ezali ba biloko ebele. Selon l'analyse, il y a des échantillons autotindaka dans le laboratoire à Jekamine. Donc, document aux Zomonaboye, ils ont des informations, il y a province à Kwango, ils ont dans le domaine de l'agriculture, et au monde à Pékeno, Talandenge diamant, ils ont des diamants. Ils ont des diamants, tout ça, l'exploitant artisanal, ils ont travaillé, on a la province à Kwango, les lois de la rivière Kwango. Donc, document, on a trompé ça en tant que journaliste d'investigation. C'est très important. Oui, pour informer, pour l'accepter, Batumususu. Donc, on a tenu à Zoloba, Suzanne Mbongo, on a été na Kwango, Masolo Ezali, à Toza Penana, moi na Kwango, donc, tant que confirmé, Biso Boyebake, en tout cas, ça va. Mais, tout le monde, ok, tu peux tenir les solos, maintenant, les solos, il y a Mobondo. Phénomène Mobondo, Mobondo. Mais quand on peut expliquer biso, Mobondo, nani bazo revendiquer nini balingi nini bauti wapi. Et Ndeko Papi, phénomène Mobondo est bandi na plateau de Bateke. C'est-à-dire que eza na batu ba ressortissant au Congo depuis des années ba ya na plateau Bateke, bazo mabele basomba et pas bakumu basomba belé na bango basala babilanga na bango tout ça bateke na bayaka bakoma batu moko parce que au mona muyaka bali muteke abali muyaka
bazalaki peuple moko bazo vivre ensemble baboti bana na bango ainsi de suite. Mais à un moment donné batamité mamabe baye okotsa ba idée moko mabe bakomi ko botola bayaka mabele na bango ba taxe ba wano futa ba droit et pas bakumu ba multiplier yango bakomi ko benga na bayaka na mabele wana parfois parce que mabele wana il me semblerait que bon ça ce sont des informations hein mais c'est à vérifier. Il me semblerait que mabele balinga batekela bato mususu o baza bapaya bauta à côté mususu balinga batekela ba mabele bande ko bayaka ba sentir que baza menacé bakena koluka protection na bango nde phénomène mobundo mobundo wana oyoki mobundo eza kisi ok eza kisi epa na biso na Kongo na bayaka eza kisi moko ekomisaka moto invulnérable donc c'est-à-dire ceux qui aza na kisi wana même oye na masasi obeti ye ekota te sasi wana okitana se eza nde mabondo 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 eza kisi wana nde bake koluka protection siko kote bauta abi biso toza menacé bazo menacé biso pona mabele na biso tozo réclamer mabele na biso tosomba bandakala toboti bana kuna tokoma ba résident kuna mais lelo balingi babotola biso mabele esengeli to se protéger to mundela mabele na biso nde bakenda kozwa bakisi wana bazwi bakisi wana bazongi na plateau bateke c'est pour se défendre en fait objectif na bango ezalaki ba se défendre pour que mabele na bango etikala ya ekende te batekela ngo bapaya te alors phénomène mobondo ba mobondo baye na kisi na bango wana babandi okata bango na bango ti en tout cas un grand nombre baza bayaka mais eza pe na bandeko mususu ya kwilu tout ça bazali pe na mabele kuna bauta nde côté na biso kaka na grand bandundu alors ba mususu pe bakata bango ba biloko wana pour que ba se défendre baluka ba récupérer mabele na bango. Mon frère na phénomène wana et kokota lisusu makambo ba politique et kokota makambo politique ba mobondo babandi ko se défendre babanda na batolotolo na ba machette parce que bambila baoya babeti ba arme ça c'est zokota te et okoma batu bandi ko kufa ezala na ngambo bayaka ezala na ngambo bateke batu bakufa kebele na phénomène mobondo wana. Or na réclamation na bango soki déjà l'état azwaka ba mesure que bazo eloko bazo réclamer eza mabele comme bazo réclamer mabele na bango basomba pe bakumu to protéger bango mais au moins erreur eleka place wana et l'état yeko intervenir après parce que ba mobondo eza na batu mususu bazwaki yango akomi ko salela ngo na ndenga mabe ndenga mabe kisi wana zui abandi ko piller ba biloko batu ko sala boye na boye tout ça batebele ba bandona ba ferme na bango bakima bambila pe baye kokota pona ko protéger population parce que ba civil bazobunda muta okotsa kimia eza soda ba soda baye bandi ko protéger ba bondo ba comprendre que no au lieu basangisa biso to solola babandi ko ya ko boma biso alors bakomi ko benga ba soda ba farteke parce que conflit ezalaki entre bayaka na bateke vous comprenez si on a conflit wana ba mobondo azo se défendre pour que ba récupérer mabele na bango mais ba comprendre que Mila azo yande ko boma bango parce que na kisi wana pe mobondo so ko respecter ba principe te comme vulnérable so ba betio masasi okota parce que na kisi wana na ba principe na bango ko yibelo kwa mutu te ko violer moi ça ya batuté oso bani ko ça déjà ba pratique wana ko komi déjà vulnérable
qui c'est ça échoué et belé bakufaki bayaka belé pena bakufaki mais ba o respecter les principes ba mususu ba résister na résistance wana mbila era bengani bango ba soda ba beti ba masasi ba mobondo parce que nyonso wana ezoleka na plateau ba teke donc na territoire ya kwa mutu ba mobondo ba reculer ba ye kota kwangu ba mususu ba koti kota kwilu ba o ba yaki kota kwangu ba bani pe kosala ba désordre ba bani ko piller ba biloko ya bato na ba ferme donc phénomène mobondo e ko changer idéologie nango bato wana ko réclamer mabele na plateau ba teke mais siko herbo pakini ba ye kota kwangu au lieu batika ba bani ko piller siko ba ferme bato mais comme na ki moyibi na kati vraiment historique il y a phénomène mobondo yango wana mais à l'heure actuelle parce que makamango ki mobondo ngeli pe bon bato musu ba lobby ba politiciens musu bazana kati tout ça mais en réalité ce ba politiciens ba yo kota na kati peut-être c'est après mais ndenge bandela kinde eza ndenge wana mais à l'heure actuelle phénomène mobondo ils ont sous ampleur parce qu'ils ont compris que to banda ko réclamer mabele na plateau bateke mais lelo toza na plateau bateke te toza na kwangu par exemple na popokabaka eza na nini te na kwa mutu te mais ba mobondo ba yakiti kota popokabaka ba sali makambu ba piller bato bakufi tout ça ba soda ba ke ko intervenir ba soda pe ba ebele bakufa na makambo ya mabondo na ba civil na ba soda bakufa alors na befort il y a certains fils de la province ya Congo au bazo sala ba députés nationaux gouverneur à province en tout cas oui ko lobake phénomène mobondo lelo ezali sous l'ampleur qui n'est koti ezokota déjà et puis bazo kanana basoda parce que dernièrement avant na longa na Congo na yoka kike ba mobondo na ba militaire esingela ki bakuta na basolola et pour que batika ba désordre na bango wana donc voilà en fait phénomène mobondo ezate que no guerre moko boye eza des personnes mais apparemment ils très dangereux sur le côté non là donc bon bazaki dangereux dans le sens que kimoyibe kotaki na kati eza na ba mususu ba uta na ba kim peut-être ayi kuluna aki ba kati mobondo alongwe na philosophie oya kobundela mabele bakomi na philosophie ya kopiller okuta na bango quelque part na nzela ba piller baye na nini na ferme na bakutio bazu bangombe basali boye na boye tout ça mais lelo vraiment quand même qui m'écoute na province na biso mais le côté politique on réclamer parce que do beti solo wana après comment est-ce qu'on est vraiment réclamer makamo ni politique selon Mobondo et le Mobondo réclamer d'abord ils ont groupe quoi va récupérer mabele na bango ba droit na bango na plateau ba teke ba zone c'est la bango ba ferme na bango parce que c'est là où ils ont grandi ba investir kuna ba somba mabele ba mususu ba tata na bango ba koko na bango ba tikela bango mabele wana ba koko wana ba somba bango pa ba teke alors mais ba mobondo mususu ba zo réclamer ba intégrer bango pe na armée ba kota pe na armée ba bunda po na mboka je pense que avec les projets à chef de l'État interpellation appel à Salagi que bana mboka ba intégrer armée et puis nazo confirmer que non na kwangu ezana ba jeune ba kota ki na armée et parmi ba jeune wana eza pe ba musu bazaki na groupe en bondo pour lelo bazana formation bakina ko za formation pour que ba défendre intérêt ya mboka et quelques mobondo ils ont compris que il faut batika ba désordre wana to bunda pour intérêt mboka parce que ozomona ba Rwandais bazobundisa biso et qui nezate na mboka na biso qui donc chaque fois depuis 30 ans tozaka na bitumba alors pourquoi il faut to continuer to bomana entre biso na biso to kota na armée pour que to bunda pona mboka
mboka na biso eza na kimia. Donc ba mobondo musu ba kotaki na bango pe déjà na armée. Bazo formation et pour que ba défendre intérêt ya Congo. OK. Alors, makambozo de kana est. To dongo na no tout qui quoi moto bibana OK. Mbozo kana est yoti fraîchement de Kinshasa yozali député Eli ya Kwango. Mais quand on connaît ce mbozo de kana est. Qu'est-ce qui se passe réellement? Makambo yo aussi la raté. Ndeko papi yoza journaliste. Makambo ezoleka na est ezopesa biso pasi biso nyonso. Congolais nyonso place azali ozala na Allemagne, ozala na Belgique, ozala na France. Mboka na biso eza menacé par les étrangers. Ba étrangers ngo banani ba Rwandais. Rwanda alingi kotika Congo Kinyate. Ça fait aujourd'hui 30 ans depuis la guerre ezosalama na est. Et bandi lelo te. Président Félix Tshisekedi akuti makambo na lelo akuti yango makambo ebanda kala. Soko tali bien makambo yo ba Rwandais elo ba réclamaka mabele soi-disant ba Banyamulenge mabele ya Nord Kivu Sud Kivu eza mabele na bango. Mais ba Belge basalaka ba limite ba colon obayaka ba déterminer ba limite ya mboka na biso to yebiki Nord Kivu na Sud Kivu eza na RDC. Rwanda pe aza na parti na ye. Ndeko eloko il faut comprendre. RDC c'est un grand pays. C'est tout un continent. Oyo aza na ba pays voisins. Ba voisin ya RDC, il a 9 pays voisins. Soko tali na ba limite biso na Angola. To na ba limite, to na ba frontière. Il y a 2700 km de frontières avec l'Angola. OK, République du Congo. Dans la frontière à Moulaï. Je pense, si j'ai encore bonne mémoire, 2400. République centrafricaine. Dans la frontière. Mais, il faut comprendre, dans 9 pays voisins, et ça, un pays qui depuis longtemps, c'est les Rwanda. Oyo, dans la frontière, il y a 230 km seulement. 230 km de frontières, au Baou Kochapé même mur. Bangonde batungisaka biso. Bangonde bazoya ko réclamer mabele pa na biso. Nous sommes à cause ya richesse otozana ngo, oyebiki na est kuna cobalt, eza kuna cuivre, eza kuna coltan, eza kuna. Donc guerre ezo salama na mboka na biso eza guerre moko économique. Et puis ce que landeli yango bien. Rwanda azata na mabela Rwanda ta richesse moko ezate. Mais Rwanda c'est le pays exportateur, il y a coltan dans le monde. Mais il faut se poser des questions. Coltan, on a Rwanda, Zouakango, Wapi. Rwanda, pour qu'il à vivre, il faut à Kota, Aïba, la RDC, Aïba, numérer à RDC pour que Rwanda à vivre. Donc, guerre autozanango, c'est une guerre économique. On biso ba Congolais, bana Congo, et c'est une conscience. Parce que Rwanda, ceux qui ont bonisa biso, faute musu c'est ça, biso moko ba Congolais. Lelo omoni ndeko nanga. Nanga, o azala yi président ya Seni. Aza chef ya groupe rebelle. Alliance du fleuve Congo. Mais, est-ce que muto aza normal? Alingi mboka na ye. Akoyi ko okende ko yokana lisusu na bapaya pona ko bonisa mboka na ye? Non. Rwanda soki azobungisa biso biso moko nde ba Congolais tozoluka pour des intérêts égoïstes tozoluka kimia na mboka na biso te. Yango tata mokonzi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atelemeli makambo wana alobi esengeli bitumba esila na est. Chef de l'État asengi na bana Congo tobundela mboka na biso. Ata bino ba journaliste bino bozana ba mboka bapaya awa esengeli bo lancer cri ba SOS ya Congo est vraiment menacé par les Rwandais. Ba Rwandais bali kotika biso kimia te. Rwanda esengeli atika Congo
parce que Congo a un poste de développement à cause de la richesse na biso tozanango, à cause de la potentialité minière pour tozanango et comme on est malchance pour na biso na Congo pour que Congo se développe ta la baninga mboka na bango ne bazo se développer. Pourquoi nous les Congolais nous ne pouvons pas nous développer avec la richesse que Dieu nous a donnée? Et oui, cause à la malchance, mais biso moko pe baba na mboka to comprendre le kowana to koma bomoko to tika okota on a d'intérêt égoïste. Il y a un pourcentage moko boye ozwaka pourcentage mais on dit ya koboma bandeko na yo okota na bitumba bandeko na yo bakufa pour que yo okoma millionnaire pour que okoma milliardaire. Vraiment chef de l'État azolobela makambo wana bandeko ndeko nanga bisika zali yoza congolais tika makambo ya bitumba tokoma bomoko toluka développement ya mboka na biso Congo ekoma lokola pe mikili ya poto Congo na richesse aza nango et Congo ekoki kozala ndenge eza wana te mon frère vie eza pasi na Congo bato bazo souffrir bato bazo kufa na épidémie na banini tout ça mais lokola mboka kimeza te mokonzi ya mboka akoki kosala nini parce que l'état a raisonné et développement ya mboka tant il faut asomba manduki mpona kodéfendre intérêt ya mboka. Alors tozo ko interpeller bandeko nyonso o baza sima ya ba Rwandais mpona kobundisa Congo batika tozana richesse moko tozana héritage moko te bakoko batikela biso héritage na biso eza Congo to défendre Congo pour que bitumba oyo esila mbule no kaka esila raté bitumba oyo ya est esengeli esila pour que Congo a se développer ba investisseurs baza ebele awa baza na posa baya na Congo mais pourquoi bazoya te makambo ebino bozota na ba télévision ndenge nini bato bazokufa est-ce que zana motayo kondima amema richesse na ye amema mbongo na ye a investir au moment où mboka na biso ki mezate ce qui fait que Rwanda a continué toujours pour ça la biloko wana pour que Congo et se développer. Mais Rwanda un petit pays mais il faut comment otala ndenge bango azo se développer as un pays exportateur. Il y a cobalt, il y a cuivre, il y a coltan, il y a or. Mais na beli na biloko wana ezate. Bana Congo tous à la cima ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o aza mwana Congo 100% congolais pour défendre intérêt ya mboka na biso. Consultation et soukine. Bon, ma consultation et de papi en tout cas est un peu complexe. Parce que le chef de l'État demandait bandeko nyonso bana Congo nyonso ba obaza na majorité présidentielle ba obaza na opposition na société civile baya to sangana pona kosala gouvernement d'union nationale. Mais ce que je constate dans la consultation wana ce que tali banda consultation bandaki tilelo bande opposition bazate lambalia lambalia ndongo lobi yango bango balobi lambalia ah to la bimukile mama ya mami ah mon frère eza pasi tous mon conseil spécial et chef de l'État et son excellence Ebérand honorable Ebérand otozo pesa mbote azoyamba bana Congo bana mboka mais na bana mboka son excellence Ebérand ayambi na la salle lecture moko na moni kaka bazaka ba majorité présidentielle. Mais je me pose une question. On est en train de consulter la même personne. Est-ce que c'est important de consulter Bango parce que Bango
baza sima mokonzi ya mboka esengeli koconsulte bato baza kosopoze na mokonzi ya mboka bango wana nde esengelaki bayoka baloba makambo na bango badesiderata na bango souci na bango pour que tosangana tosala gouvernement oyo ekomema biso na kimia mais tozomonaka ba même figure oyo baza baministre en place bango wana bazoconsulte oyo baza na bafonction politique kaka bango bazoconsulte mais biso tolingi tomona pe opposition tomona ndeko Fayulu aye pour l'intérêt ya Congo aye koloba ba problème na ye. Qu'est-ce qu'il pense pour le développement économique de notre pays? Qu'est-ce qu'il pense pour que Congo ekota na kimia? Mais tozomona bango te. À part ça, nous parlons de la société civile. Vous allez comprendre que Église catholique, ECC, baza na plan na bango bazo ki ndosala. Mais na ba consultation automoni bango te. Ba pesa pe ba idée. Tata Mokonzi asali appel na mutu nyonso na mona Congo nyonso, Congolais nyonso. Ozala na opposition, ozala wapi? To sangana mutu na mutu aloba eloko ni to yiko sala pour que kimia ekota. Afongoli maboko na ya afongoli nzela. Mais c'est là où vous allez comprendre que la Congolais tolingani te. Mutu na mutu azota l'intérêt na ye. Peuple congolais muta ko sabino te. Les politiciens, basés pour la population, chacun est en train de défendre son intérêt. Parce que ceux qui pour la population, mêlés, ils pour la consultation. Pourquoi vous restez toujours dans l'opposition? Vous vous opposez au pouvoir en place. Mais, pouvoir en place, qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Balingi vraiment Congo est continué kaka bitumba, Congo est continué kaka bana Congo bakufaka, bandeko bazo kufa, bazo violer basi na biso. Est-ce qu'il faut continuer toujours bongo? Non. Prenons conscience. Peuple congolais, tous ont conscience, bandeko baza en opposition, tous ont conscience pona mboka na biso. Toti kabitumba. Félix Tshisekedi, c'est une personne. Il est aujourd'hui chef de l'État. Demain, il ne le sera pas. Personne n'est né président de la République. On le devient. Aujourd'hui, c'est le tour de Tshisekedi. Demain, ça sera ton tour à toi. Le Kola Yoboyi appelle à Mouninga, à l'Ubiboya. Et bon, il est à tour na yo. Ceux qui battent donc continuer. Pourquoi vous refusez la consultation? Donc c'est très complexe mon frère, ma consultation. Et moi je pense que la consultation en RDC c'est un mort-né. Ils en ont un impact parce que nous ne voyons que les mêmes figures. Donc pour moi je dis que et Batou va comprendre appel la chef de l'État. Face à problème toi nango yo Kinshasa ozomona ba kino ndeni face à problème toi est-ce que ba kino ba sali ba yebi ki toi na problème grave ndenge ozomona ba kino ba yebi ke problème est très grave na est kuna bande ko bazokufa. Pour te dire que Bakino Bazoeba, parce que Nakatakim, beaucoup de jeunes se sont inscrits. Ma vision chef de l'État, dans quel sens? Va intégrer l'armée pour défendre Mboka Nabiso. Bakino Ebele, Bakoti na armée, mon frère. Jeune Ebele, Bakoti, Batiki Makamba Kikuluna, Bakoti Pena Makamba armée, pour que Bakino défendre l'intérêt à la population. Et puis, Bakino Baza très éveillé. Ba théâtre na bango bazo sala wana ezara côté wana mena kinité oyebi
na 98 ndenge salamaka. Vraiment babosa na teke ata ba promesse na bango wana bazopesa bazo se tromper na kini te kin eza misika institution no sezali mutu moko te akoya osala buzoba na ye et peuple bakino nyonso baza conscient que mboka eza na problème et esengeli biso to défendre mboka mais sauf abosana ki mwa eloko moko bandeko ya est nord Kivu sud Kivu Maniema Ituri esengeli boye bakeba o bazokufa baza bandeko na bino bitumbango ezalaka mais pourquoi ba Rwandais bakotaka côté wana ce n'est pas la première fois Gome koya ce que tali na ba rébellion et salamaka wana ba chef de guerre ce sont des Congolais et puis origine na bango est-ce que si on a déjà parmi ba chef de guerre wana moko aza chef de guerre wana aza muto ya Grand Bandundu oyokango déjà te bazaka ba originaire ba côté wana alors esengeli botika makambo wana Congo eza na posa ya développement Congo eza na posa ya développement ba hypocrite baleki ebele o bazo kosa mokonzi ya mboka ke toza sima na ye mais bazo collaborer na ba ndoki wana non trop baza ebele baza na gouvernement oyo bango ba discours na bango mais na cessé baza makamusu bazo sala esengeli bo changer président Mbosso Ebisa Bino il faut quitter les groupes armés c'était une interpellation mais bolingi kolongwa te bazo pesa bino ba pouvoir Congo pesi bino nyonso mais bozo bomaka ba congolais botika biloko wana eza malamu te bamusu bazala ba fonction totanga ba kombo te bana ba fonction mais finalement bazo le chef de l'état cessé très dangereux c'est très dangereux voilà merci honorable pour tout ça na bité ko bisa bande ko nini je crois que ça mbala liboso pe asukate de toute façon te font le porte na tolo de la vie tant Petroya Kinshasa le truc qui na ba kenge wana nyos tout vraiment vous avez mieux to yamba le sous boye vous amana mto yamba sous pe boye alors pour tout celui-ci batu nyos ba kolanda biso ba retenir nini na émission bon bandeko bana Congo eloko na oyi koloba eza pe asukate parce que c'est une première émission la chaîne Hollande de Papi pour continuer to lebeli makambo ya ba investissement parce que mboka na biso esengeli ekende liboso la province tozo ça l'appel na ba bailleurs de fonds ba investir na ba province na biso to na ba problème ebele sous développement isa makasi to na banzela te banzela za okufa mais ceux qui bango baye na misolo baoya nango tokomeka kosala moi mosala pour que Congo ekoma pe ne tozala bamboka ok olongwe lelo awa okomi kuna alors pour que makambo wana esalama esengeli biso moko peuple congolais tozwa conscience tolinga mboka na biso d'abord toana héritage moko c'est le Congo richesse bakoko batikela biso mboka na biso etondi bomengo ebele na niveau libanda awa ba congolais bayebiki na Congo c'est le paradis terrestre oyo soki moto lingo koma na mbongo il faut kene na Congo mais biso moko ba congolais tozo comprendre yango te yango nazo senga na ba congolais nyonso bisika bozali to telema tozala bomoko to telemela monguna na biso ayebani c'est le Rwanda mutu na musala na ye a aussi temps pour que la communauté internationale ayebake le peuple congolais est en train de souffrir. On nous a imposé la guerre par les Rwandais et que la communauté internationale doit faire par tous les moyens. Même communauté internationale
oyo azo signé ba contrat na Rwanda qui n'a pas de minerais bazo conscience ba ebake biso ba congolais tozo kufa pona bango pona ba intérêt na bango les multinationaux biso pe ba congolais toyebake banguna soki ba voisins soki bazo bundisa biso eza biso ne tozo pesa opportunité tozo fongola nzela parce que soko tana ba groupe rebelle wana bato baza kuna ba chef ce sont que nos frères bato bazo kufa bandeko na biso peuple congolais prenons conscience et sengeli bitumba esila na mboka na biso to développer mboka na biso na richesse onzamba pesa biso totika okota na ba groupe armé mais tozala bomoko pona ko défendre intérêt ya mboka to défendre territoire national la province nous tozala na Kimia donc message nanga en tout cas parce que bozoy bakeno na temps o tozali eza temps oyo pays eza agressé na temps o tozali a minute biso zolo baboye bandeko mususu baza na bazamba bandeko mususu bazo violer bango bana bazo kufa bisika bazali maezate ya komela na bakan ya ba réfugiés donc eza pasi biso nyonso tozala bomoko derrière le chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République doit accompagner politique naie doit accompagner pendant que asa na mandat parce que à cause aller éternellement que chef de l'État tango naie ezali so tango naie esili mutu mususu akoya pour que Congo puisse se développer voilà le banazaki nango na koyi koyebisa bandeko. Voilà, merci on a bandeko bolandi biso de tolobaka gouverneur Kwango ngafuna ya honorable pesna des invitations pa Willy ngafuna zalawana aya papa Willy ngafuna zalawana il faut to lakisa na mokili que province na biso wa Kwango en tout cas les a potentiellement riche toya wana trouver ma caméra na biso to lakisa tout. Et encore une fois, merci. On a vu le intervention, il y a ambassadeur absolument le bien que nous tournons surtout dans les places à Zali Ganga que nous sommes agressés et tout. Le réaction ambassadeur Nabiso. En tout cas, la CPLA qui la réaction ambassadeur Nabiso et ça là il a plaisir makasi et Sal Modimba et Komakinye. Mutu na mutu place à Zalaki en tout cas attendez aller la quitter. Voilà. Et vraiment, ils ont eu une interpellation à poser dans vos questions. Le Congo, c'est le premier pays francophone. Ce que Bungi na kata forêt équatoriale, au Koutana Moutou, à Roulakisa Onzela, na français. C'est-à-dire, c'est la langue la plus parlée chez nous, les Français. Mais, les mots Congo est en guerre. Et le Congo ni bino ba français bozolo. Ça la pour la Congo. Bozolo bani kaka bino ino européenne franchement. Bozoko signer ba contrat na miyibi. Vous êtes des recelaires. En tout cas, ils ont une interpellation makasi na CPLA qui très fort. Très fort. Voilà. Alors on est tous ici, merci de nous avoir suivis. Bien le banc qui n'a de bien à ce que mon émission Oyo essaye de partager. Tinde na bani mususu po ba mekapouye ba parce que richesse mo le bani na kati émission za na riche. Tinde bani mususu po bango pe ba comme cultiver. C'est très important de ba makambo pour to ba ngote. Nous sommes riches, yo kasiko témoignage de richesse. Ouais, mboka na biso. Et puis yo ba ngona musika. Alors, c'est-à-dire muto ya palpa yango, muto ya zapena du domaine. Voilà, madame. À la prochaine émission de papier avant au kata, to salango, il faut que to la kisaka. C'est ba image, batala, ça va quand même les attirer parce que boye to le bika na munoko, mais ba monité.
Il faut tout là que ça image tout ça voilà voilà ça tout ça na oyo batala yamana biso ndenge ezali na ba image na ba vidéo batali cobalt na biso cuivre na biso ainsi de suite kwa moza province ezana richesse ya osakanatia son excellence Willy Bitwisi là et vraiment papa gouverneur ça là par tous les moyens et organiser rappel ba conférence très important va découvrir vraiment quoi va découvrir quoi et na niveau ya libanda pena et banité et banité mais ba ndeko papier bana souci pena mboka na bango bana kati ya Paris mais makanisi na ezaka kuna uta toujours donc ce remoni be mission oyo donc c'est dans les cadres il y a une solution pour Namboka Nabiso. Merci beaucoup en tout cas de papier. Non, c'est na Paris. Vraiment en tout cas félicitations et nakolo belango pe. Merci. Nakolo belango même na l'assemblée. Vraiment qu'ils en a battu na souci. Mutuna mutazo bunda. Ayo qui message à chef de l'État mutuna mutu azo loka solution pour Namboka Nabiso. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc si c'est mission beauté sans pour autant na pesa mbote et belé bakuku et belé na mutunangai Raoul Mbosso force président Raoul Mbosso force Mutamakasi Mutamakasi président Raoul en tout cas mbote na yo yango na yo ki pena ba témoignage na yo na kati ya Paris journaliste président Raoul Mbosso force malgré bosala keno bokutana kate na bakim mais azo ya na juin président Raoul vraiment za mutu moko yo za muta ba idée muta développement mutu na yo yeyo ouais président Raoul kende randozo kende wana kende rando kende pour ni lobi péto le bapété to loba honorable Raoul Mbosso force incontournable l'homme fort de fouetté allez bye bye merci. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!